Bonjour, bonjour, mbote, mbote, bandeko na ngai, na pesi biso mbote na kombo na Yesu mokonzi. Vraiment bandeko na ngai naza na esengo ya ko partager le message au lelo na bino bandeko na ngai esali moi temps. Bon, nzamba vandisa inga mwa moke pona kopesa ngaka ba message, nazaka na service na ye, nazape na service na bino. Vraiment nzambe azwa lokumu. Na ye na message lelo bandeko na ngai yo nzamba pesi ngai. Apesi nga message moko esalinge sengo makasi et puis et surprendre ngai eza vraiment likambo kokamwa nga na yebaki makambo wana te bon comme nzambe muta révéla biso makambo a révéler nga makambo yo bandeko na nga ba congolais lelo nazopesa biso message moko na lingi penza bandeko na sambeli mingi pona message oyo na sambeli pona bino pe pona bandeko oyo nzambe atindeli message oyo atindeli biso nyonso tout mais atalisi yango na un peuple moko spécifique oyo baza ba congolais mais na modèle oyo nzambe alakisi nga pe na komona oyo nazomona na sosoli ke bandeko wana mingi bayebi place bauta te mingi bayebi te ke baza ba congolais mingi bayebi te ndenge nini vi na bango ekoma esika bango bazali comment bazalaki déporté ou ba immigraki na mboka oyo bakendeki bandeko na nga na ndingi bolanda message otina suka po eza important faut toyeba makambo nzambe na biso azoloba na makambo azosala soki tozoyoka makambo nzambe azoloba nde tokososola esika nini tokomi nde tokocomprendre makambo nini nzambe na biso azosala po me bien aimé dans le Seigneur biso bana nzambe tovivaka na basigne de temps basigne oyo nzambe azopesa biso ti mokili ndenge ezokende boye makambo nyonso tozomona ezosalama badistraction mpe ebele nzambe na biso aza kotravaille dans le coulisse nzambe na biso azosala pendant que mingi bazokanisaka nzambe aza distrait mpo avandi nie bible ezoyebisa biso ke calme kimia ya nzambe elakisi te kaza te c'est tout le contraire. Donc message ezolakisa biso makambo nini nzambe na biso aza kosala pendant que le monde entier bato ebele bazokanisaka nzambe azosala te ke nzambe azalaka te nayoki vraiment ba témoignage mosusu esalinga mawa bato mosusu bazondimela même nzambe te oyo akela bango puisque là nous parlons de notre créateur oyo akela likolo na se nzambe akela biso yende mutaponanga na musalo oyo ye mutapesa nga ba message ona ya nango pona kokomisa ngo na matoi ya bana na ye donc apesi nga message moko eza très important pona biso ba congolais soki to sosoli yango malamu to comprendre que nzambe na biso osala makambo makasi ya minene oyo ekomi déjà prêt bande on a opesa exemple moko avant na kota na message oyo toyebi lere tozalaka bana mike ezalaki soki toza na nzala par exemple outi classe oza na nzala okuti mama zolamba yo vandi ozozela mais tango koyoka mama komi kotanda mesa oyoki basani ekomi kolela na motema na oyo koyeba ke esili tolingi tolia donc biloko ekomi presque prêt yango mama komi kotanda mesa donc nzala ozalaki nango ekosoulage yo tango koyoka basani ezolela na mesa mama bandi kotanda mesa nde toyebaka ke biloko ebeli tolingi tolia eza ndenge moko na makambo nzambe na biso azosala mes frères et sœurs nzambe na biso aza koprepare makambo azokabola mboka na ye na kopesa message oyo po tososola makambo nzambe na biso azosala message oyo nzambe atindeli ba sud africain eza message oyo nzambe ayebisi ngai atindi nga napesa yango na ba sud africain et na ba congolais oyo baza congolais na ba origine na bango donc biso ba congolais d'origine na ba sud africain oyo bayebaka te ke bazalaka ba congolais donc nangi tolanda message oyo bongo to ya kopartage yango na maloba nyonso oyo papa pesinga même bibliquement et komami na maloba na ye asi aloba makambo nyonso to wana il a déjà prophétisé asi aloba makambo nyonso ndenge akosala donc nasokota na message donc mpona koyebisa biso toyeba message oyo papa pesi eza message oyo nzambe ayebisi nga na ya kopesa ba sud africain donc ndeko nyonso oyo aza na sud afrique asunga sud africain oyo abengami sud africain na kopesa ye message oyo ndeko nyonso oyo ozolanda message oyo lelo
mes frères et sœurs, to partager message po eza musala nzamba pesi biso puisque nzamba zo rassembler bana na ye na yebite so tozo sosola makambo nzamba zo sala vraiment bo sunga ngai ndeko na bino na ko partager message oyo po sud africain nyo surtout azwa message pe biso bas congolais même na biso moko to se partager po to yeba makambo nzamba zo sala to yeba makambo nzambe alobi esika totelemi lelo na makambo nzambe na biso azosala puisque nzambe na biso alobi asalaka eloko moko te sans koyebisa makambo azosala na basali na ye. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, mais avant tokota na message oyo nazo ko partager sengo oyo mes bien-aimés na bino makambo nzamba azosala pe na ko pesa bino merci mes frères et sœurs oyo bozananga ensemble tozo sala musala ensemble tozo partager ba message ndenge na uti koloba siko na mona ba partage na mona ba commentaire nyoso bozo tia vraiment tika tata nzambe apambola bino vraiment abakisela bino apesa bino o motema na bino eza nango posa na bondela rapo na bino mikolo nyoso mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc ezali devoir nangeza automatique puisque toza ensemble na yebi ke toza na bandeko biso nyoso toza na kati ya Mouvement TV toza na groupe oyo nzamba pesi biso oyo toza na Mouvement TV c'est pour la gloire ya papa na biso tozo zela to mona makambo nyoso yai alakaki biso koko kisama. Donc tika tata nzambe apambola bino pona nyoso bozo sala pona bolingo na ye pona ko soutenir nga na musala oyo papa apesi ngai ya munene vraiment tika tata apambola bino pe pona bomoi na bino na santé o ekuti bino na ngo lelo makasi ya pesi biso lelo to partager message o aswa lokumu. Donc voilà azala na biso pena tika kaka mama o pena maboko na ye to prier ensemble pour ete saint molimo na ye molimo tata azala na biso akamba biso ti na suka apesanga sagesse ya ko libérer message yo apesanga ba parole qu'il faut nga nazala te vraiment zwa place nanga asunganga puisque c'est lui qui fait des miracles yende mutazo kolisa biso ye mutedikaka biso molimo tata ndasalaka nyonso. Donc totiki mama na maboko atata na kombo na Yesu Kristo. Papa na kumisio na zongisi lokumu epai na yo pona bolingo na yo pona nyonso osali pona biso pona kopesa biso ba message pona kopesa message na bana no pona koloba na bango babongama po yo so osali musala pe musala ekomi déjà na suka tika ozwa lokumu papa po olalite po bosani biso te po lobaki pour l'amour de Sion okokanga misute okotika te okopema te tikino tokozwa liberté tikino tokozwa délivrance nde yo motema na yo ekozwa kimia nanya kolinga biso lokola yo papa oza vraiment malamu na kombo na Yesu Kristo na tiki moma oyo obanda na biso banda ne bandeliti na suka bana no esika nyoso bazali oza na bango na tiki bango na maboko no makila na yo Yesu mokonzi o ebatela biso na bitumba nyonso ba attaque nyonso ya ténèbres ya ba inconscient ya bato bazana connaissance te sunga bango papa lakisa bango ete yonde mutoza nesika oyo c'est ta gloire yo moko ndoza mokonzi nesika oyo nga nasaka ka simple instrument ba betali bakute pona kotala nga pona komona berere nanga sunga biso papa banda na biso ne bandeli tina suka na kombo na Yesu Kristo amen. Donc voilà mes frères et sœurs mes bien-aimés dans le Seigneur na un message au papa pesinga na koti mbala mo na message o nzamba pesinga message moko vraiment nga naza choqué na message oyo mais naza na esengo makasi po na yebi esika nini tokomi nazo mona makambo nzambe na biso azosala nzambe aza vivant aza vraiment réel azali na bomoi. Donc voilà ezalaki le 5 et c'est ça au moins si je me trompe pas tokomo kele ba 10 jours par là oyo papa pesinga message oyo. Donc nalali nzamba zoloba nanga boye comme na notara nyonso nazwa vraiment maloba o papa apesi ngai nzambe donc apesi nga message pona ba sud-africain toyebi Sud-Afrique peuple ya Sud-Afrique. Donc na loba na makambo oyo papa ayebisi nga papa zoloba na ngai boye nayoki mungongo na ye tout d'abord nazoka mungongo na ye abandi oloba na ngai Adassa, sais-tu que les Sud-Africains sont des peuples Congo?
oyebi ete ba peuple ya Sud-Afrique, ba Sud-Africain bazali peuple Congo. Ezaki question à poser ngai. Na vandinye na kosutuka alandisi phrase mususu alobi nanga, ils ne sont pas bazali ba Sud-Africain te. Ils ont été déportés et immigrés de leur royaume Congo pour être aujourd'hui devenus appelés Sud-Africains. Point. Donc, mes bien-aimés, n'a été sauté lundi message au bien. Ngamo on a commis on a des explications et belé pour na comprendre ma papa bando ebisanga po na sosolango bien na commis on a ndenge belé même aloba oyo nzambe apesa kinga yango wana. Donc alobi na nga boyi. Adassa oyebi ete peuple sud-africain azali sud-africain te mais azali congolais, aza peuple Congo. Congolais talobi na nga peuple Congo. Ezaki question après alandi si alobi nanga bazali en fait bazali ba sud-africain te bazali peuple Congo po bazala ki déporté et immigré bakende ki ko immigré et sika o bavandi lelo yango babengi bango ba sud-africain. En réalité bazali peuple Congo. Si peuple sud-africain a existé ngai nakela ba sud-africain te nakela ki bango ba congolais ba sud-africain bazali ba peuple Congo nzamba kela ki bango ba Congo baza ba sud-africain te et bandeko nanga na kamwa ki na ndoto nazaki choqué na bi papa olobi nini abi nanga oui ba sud-africain bazali peuple Congo baza ba sud-africain te. Sud-Africain existate ba kenda ko vivre kuna. Po na nini po makambo salamaki ebele normalement en fait bazalaki déporté. Na makambo nyonso elekaki na territoire wana. Nzamba bakiselinga lobi na ngaboy. Bazalaki ko vanda na territoire ya Bandundu. Alobi bazalaki ko vanda peuple oyo a immigré na Sud-Afrique azali peuple Congo. Place oyo bango ba botamaki oyo papa mokeli na nyonso apesaka bango zalaki territoire moko côté ya Bandundu na territoire ya Bandundu. Sikoyo tant Nzamba lobi nanga bongo mais bien aimé dans le Seigneur nazaki tellement choqué comme Nzamba pesa ngai devoir ya kokota na banini kokota na Google na sala kango po ngamoro na apprendre mingi na yeba makambo belé j'apprends toujours nde na lobarango so Nzamba pesa nga message monsieur tinda nga même na tanga na kota na fungola maloba na ye na kota na Google na luka ba information pour na se na ngamoro na joie plus de connaissances. Alors l'air na ke kotala kuna na makambo tata ebisaki nga na butu wana na lamuki na ke kotala na koti na Google bandeko nanga makamni na moni so bokoti pe bokomona ngo et c'est vrai makambo papa ebisaki ngai nazo komona nini nazo mona na ke kotala na Google nazo mona explication bazo pesa nga clair que peuple wana sud-africain alongwaki na territoire na ye akende kosimigrer na 9e siècle vers l'an 800. Ils ont fondé des clans mineurs na 1709. Ils appartiennent au groupe Nguni na ebite Nguni eza kote nini po tangu na ye kotala ndenge territoire ya Bandundu ezali nazomona ke Bandundu eza na frontière na Congo Brazzaville na Bakongo na Congo Brazzaville na côté mususu toza na frontière na Angola. Donc bango bazalaki aux environs wana et ndenge nzambe alakiselinga na ndenge na monde ba information na Google et pesi biso na frontière ya Congo Brazzaville mais bazali na kati ya Congo na biso oto bengaka lelo Congo RDC. Donc frontière Bandundu ezali eza musika te na frontière ya Congo Brazzaville
na ba Congo na Congo Brazzaville na côté mususu ezana je pense ezana l'est est ezana frontière na Congo Brazzaville na ouest ezana na frontière na Congo na Angola na soki ba information na nyonso na maîtrisant puisque na tangaki yango penza s'il y a erreur mais bien aimé dans le Seigneur, beaucoup là, je peux me tromper dans est ou ouest, mais tous en la frontière na Angola, Bandundu est en la frontière na Angola, na Congo Brazzaville, na Bas Congo, na Équateur. Donc makambo yo tata ayebisakinga ezali vrai. Kombo na bango sikoyo ya ba Zulu, kombo ba Frida Sikin ba Zulu. Elingi tout simplement kolakisa kwa Zulu. Peuple du ciel, kwa Zulu, donc Zulu ezana Kikongo. Donc ndenge to bengaka tata mokeli na biso tata nzambe wa mazulu. To bengaka tata nzambe wa mazulu. Bango komo na bango ezali kwa Zulu, ba Zulu. Donc peuple ya likolo, peuple du ciel, peuple ya tata nzambe mokeli na nyonso. Kombo na bango Zulu ezana Kikongo. Zulu ezali likolo. Nzambe na biso aza nzambe wa mazulu. Donc bazali peuple ya nzambe. Et loko nini nzambe azoyebisa nga wana na molimo na ye. Nzambe azoyebisa biso boye ba Congolais. O eza siko message ya ngai na bino bandeko nango tozotala. Nzambe azo insista lobi na nga nazopesa o message oyo po oyebisa ngo na Congolais nyonso ke naza kobongisa. Mais bien aimé dans le Seigneur, là on a zongi na pongi deuxième fois. Tant on a vu message na luki biloko nyonso après on sa la prière na ngana lali. Mais bien aimé dans le Seigneur na moni nzambe na biso azola kisanga mboka na biso ndenge zalaka kala. Ba territoire na biso ndenge ba kataka yango, ba changer mboka na biso na ndenga osakana te. Mes frères et sœurs. Mais na zona nouvelle moi qui toka opesa bino. Ba o bazo kanisa ke nzamba azate nzamba lali ba osala erreur. Tout bazo kanisa ke nzamba azala rata zo exister te ba osala erreur monene. Po nzambe na biso azo travailler na moni nzambe ko zongisa mboka na biso ndenge zalaka kala. Ndenge ya tongela mboka na biso ndenge kabolelaka yango. Et alobi na ngai na bino mes frères et sœurs tangu ba sud-africain ba ko zonga na mboka na biso. To yamba bango. To pesa bango par na bango ya héritage. Voilà loko tata nzamba lingi ngai na bino to yeba eto sala eto respecter. Apesi nga devoir wana ayebisinga nga na komisi devoir wana epa na bino. Mes frères et sœurs, poka ngai moko te muna koko yeba makambo yo pona sala yango na ndenge tata lobi soki bino mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, bana Congo bandeko nanga soki bino boyebi message o te boyebi sud-africain za nani te boyebi te kaza ndeko na yo aza congolais aza congolaise okoki ko négliger ye to ko traiter comme un étranger. Et pourtant même maloba ya nzambe na mukanda nzambe alobi na biso na livre Isaïe 14 to pesa bango par na bango même étranger to pesa bango par na bango tangu bako yaka un jour na mboka na biso to pesa bango par na bango to traiter bango na bolingo na respect. Ezali sumu ko traiter étranger na ndenga mabe ezali sumu na miso nzambe. Malgré que baza ba étranger bako ya na mboka na biso eza inévitable. Mais bien aimé dans le Seigneur, là on a loba makambo na loba ngo tellement avec assurance. Pour nga monde na zaboé na témoignage moko so na pesi témoignage na ebite soki eko zwa biso combien d'heures. Na mona ka lobo kwa nzambe mi kolonioso azana bomoi asala kapona nga. Oyebi frères et sœurs, tant ba tunsusu ba loba nzambe azo exister te, non que la bango mawa. Non ka bango mawa makasi. Pour premièrement, bazo lekisa tangu na bango mapamboli. Relation na bango na mokeli na bango bazo zanga mapamboli pamba pona ignorance pona incrédulité po bazo wanga na mokeli na bango po ba boy kondima Yesu Kristo po ba boy kondima Yesu Kristo. Mes frères et sœurs ngana lala na pongi na bisaki bino na mona loboko et puissance ya Yesu Kristo na ndenge moko na koki ko expliquer otenga na koko za sous vivante te. Na koka ozana mokili yo nde bomoninga boete en bonne santé. Mutabundela ranga ye ezali Yesu wana.
kombo na ye namoni yango na ndenge nyonso alakisi ngango na ndenge ebele mes frères et sœurs babundisaka nga nde naza boye mingi me nayoka ata ntina ya koya kolobango te mpo nalongaka na nga kaka na yesu kristo nalongaka na nga kaka moto aza na kombo ya yesu kristo amemi ye na motema azovivre na ye tous les jours na mikolo na ye nyonso mais oza vainqueur plus que vainqueur nga napesa place te na oloba babundisa nga nga soko omeki oyo obundisa ngo kozwa ngo ozwa moto namonaka loboko ne ya osakana te donc nazo comprendre te comment mwana oyo mokeli na likolo na se akeli apesi yo nguya ya kombo na yesu kristo oyo utilize yango ozoko koutilize yango te bato mingi wana oyo bandimaka yesu kristo te wana so totali bomoi na bango solo tokokuta makambo na kati tokokuta milelo na kati soko ndimeli ye ya solo yesu kristo obiki bomoi na yo ebiki ndenge alobi namonaka loboko na ye na ndenge moko mutako yango babengaka alemsu bana nzambe bana yesu kristo bandoki nga na comprendre yango kindoki ezaka bonzambe oui na comprendre oso bazo comprendre te bazo kobundisa o bazo mona ba moto donc olbika na kombo na yesu bato babambani donc ale na tongo okoki bango te balusi bilongi bakomo banga yo bakomo zonga sima o zandoki moi je comprends nazo comprendre yango nga na yaka jamais na ba babundisa nga po bango bayebi soko ye nga dans le silence yango ndeko na nga na bandeli lisusu soko yamba yesu kristo te yamba ye aza mobikisi na yo oyo akolinga o lokola ye aza te akosalela o nyonso akosalela bikamwa esika moko te ya lekaka mutatikala mokie bokangelo o nalobi lelo esika moko te ya lekaka atikaka mutatikala mokie avenir ekoyebisa biso ebele parenthèse tata nzambe azwa lokumu nakoti sikoyo na maloba oyo papa pesi nga na mukanda na ye na maloba na ye na oyo ekomama makambo nalobi oyo nzambe alobeli nga ekomama na mukanda na ye ayebisaki biso akorassemble bacaptif akorassemble bana na ye livre ya Sophonie tofungoli mes bien-aimés dans le Seigneur livre ya Sophonie 3 na verset 20 nzambe azoyebisa biso boye natangi na kombo na Yesu Kristo en ces temps-là je vous ramènerai wana azoyebisa bacaptif bana na ye oyo bapanza bango mokili mobimba mpo na ye moko apermetaki en ces temps-là je vous ramènerai en ces temps-là je vous rassemblerai car je ferai de vous un peuple. Je ferai de vous un peuple glorieux. Un peuple de sujets de gloire et de louange. Parmi tous les peuples de la terre. Parmi tous les peuples. Alors, bien, parmi tous les peuples de la terre. Donc, ma belé na mokili oyo ba peuple basé belé. Ba peuple basé na ba nation nyonso. Mais ba captif na ye. Oyo bazala ki dispersé. Au-delà des fleuves de Couche, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, ako rassembler peuple wana, ako sangisa bana na ye nyonso. Oyebi tata nzambe bayibaka ete, bayibaka nzambe te mokeli na nyonso. Alali te, ayebi ba oya yesika bazali. Ako lokota biso moko. Alobi alali te. Donc ndenge zabo biloko se beli déjà comme ça la partage. Na yebite soto comprendre mes bien-aimés dans les scènes. Nzamba la kisinga mboka na biso ndenge zalaka, ndenga separaka yango. Donc partage ya nzambe ezo salama déjà spirituellement et quelqu'un likambo physique tous. Donc oh nzamba zo sala comme déjà prêt. Mais bien-aimés dans les seigneurs, na kumisi nzambe po nzamba la kisaka nga yango nazo bondela moko mususu. Na bondeli nazolelela papa makamu nyonso tozomona na mboka na biso so na moni makamu su bandeko nange pesa nga pasi nde bandeko na biso bazokufa na este ndenge bana Congo bandeko na biso bazosouffrir na Congo. Non, il y a trop de souffrance makambu ka ya mabe o bazosala biso mutu moko azokela biso mawazate
soki elekeli ngai malgré que naza na prophétie na maboko na nga nayebi ke papa sa yebisa nga asi alaka ngai nga moko nayebi mais soki namoni makambo mosusu elekelaka nga non je me mets à genoux elekelaka nga nabandi kolelela nzambe nabandi koloba me nzambe mpona nini donc elekelaka nga mokomo nazosambela bongo nazolela nazosambela nalali pongi ezwi nga après nabi bon nzambe alobaki faut pas kolala na mawa na longoli mawa wana na matina nga na mbetu nalali mes frères et sœurs là nalali namoni papa azolakisa ngai téléphone mo boye yanga te téléphone spirituel je sais pas si on a fait ce témoignage non na koti pena na kati bien te eza makambo ba téléphone ba message et tout namoni papa na biso mokeli na biso azolakisa ngai makambo oyo asi asali na makambo ayebisaki ngai namoni yango clairement siko oyo etikalaki asala mes frères et sœurs naza na esengo ayebisa bino oyo nzambe alakisaki ngai oyo etikali asala ezalaki mokie donc na se ya téléphone. Oh, mes frères et sœurs, nalamukaki na esengo moko kokumisa nzambe a répondre nga de suite. Tant on a bondeli na lali a répondre nga mbala moko alakisi ngai. Alobi na nga talo etikali na sala adasa yango etikali mokie. Donc makambo nyonso nayebisaki yo eza nango so mosika te etikali mingi te. Nakumisaki tata nzambe nasepelaki surtout tant nzambe azo répondre yo mbala moko o nzambe aza vivant o nzambe aza soko obondela ndeko nzambe azo répondre yo te ozwaka réponse te non frères et sœurs surtout nga ba prière oyo nasali lelo lobi okuna une semaine azu réponse te frères et sœurs epi anga kanda moko na okota na changer technique ya obondela oui pose nzambe na biso azala na makambo moko likamoko eza wana me yo biso tema toza bato ozomona ngo te et puis nzambe na biso alinga tomata niveau ya kosambela okosambelaka ndenge moko te chaque fois osi okomi na niveau na faut progresser nzambe na biso soki akotisi yo école na ye Saint-Esprit molimo ya tata soki azwi yo alakisa yo qu'est-ce qui est la spiritualité ochanger okochange okocompone donc eza lokwa bitumba nde bato bapundaka lelo bundi boye o gagnaki muto oye na technique wana lobi yes assez ayebi yango il faut changer technique pour que là lelo na kwa na yebi que yo sambelaka na air wana ogunzamaka wana te faut ko changer ba te ko sambelezalaka na ba technique mes frères et sœurs au mona makambo eza mambo molimo eza tellement large eza tellement ebelé alors nzamba la kisenga ketikali kaka mokie oyo asi asali ese sami ezebele engamu na moni bilembo ebele mes frères et sœurs nazo yebisa biso ke makambo nazoloba euti na ngai te nga na yebi sud-africain te nga na yebaka ba sud-africain ba sud-africain na yeba makambo te mais papa la kisinga ye ayebisi nga ke ba sud-africain ba ndeko na yo adasa ba congolais donc soki nzamba alobi bongo ningi kolakisa ke Sud-Afrique ba yeba yango ke nzamba kosala eloko moko ekobimisa bango na Sud-Afrique na lobi yango comme un prophète eloko moko esama na Sud-Afrique bakobimaka bakozonga na Congo po nzamba sa lobi to yamba bango ça veut dire que bakobima makona bango eza na nzela ba se préparer yango na lobi mes frères et sœurs to kaboela bango message ba se préparer ba yeba ke ba congolais balinga te toyebi nzambe na biso lobaki na monoko mosali na ye papa Simon Kimbangu oyo ya mosali ya nzambe le véritable apesa biso prophétie moko alobi bana na ye bakobima bakokende bipai na bipai koyekola kozwa mayele oya biso bayibaki biso tobima nde mpona kokangisa oya biso yango fo tozonga na babagage na mboka na biso tokozonga makasi mpo tosala makambo minene na Congo tosala makambo minene Congo na biso eozala mboka oyo ekoliesa mokili mobimba oui ekoyamba bato ebele mpona makasi oyo nzambe akotia na kati ya Congo makambo ya kosala eoleka minene akoéteindre bisika nyonso c'est comme ça qu'il a dit. Eza même biblique eza ngate munazoloba eza makambo azolakisa biso ba ndeko mosusu o ba supportera makambo te baza allergique talibino
et bondima te, c'est votre problème. So bino bondimi tenga e longolange loti bino mokonde. Mais na so rappelé biso liloba moko ayaki oloba na suka tanga lobaki toko bima toko kendo yekola toko kende ko zwa et lo alobaki toko kendo zwa na yebite so to yebi yango te nga na sina yebi biloko ya lobaki toko ya zwa nga na yebi bien na sina zui par na ngai na ngi bande ko pe bino pe bozwa par na bino malobaki liloba moko boye na suka lobaki meba misusu bakozonga te faut pas to sotara makambo alobaki bokozonga na mboka na biso pona koya kotelemisa mboka koya kotonga mboka koya komatisa kombo na tata nzambe mokeli na nyonso koya komatisa kombo na Yesu Kristo mais misusu bakozonga te pona nini po bakosatache na biloko ya Occident place bakokende bakosatache na bisiko bakokoma alobi kutu misusu kutu bapapa na bamama na bango baomona bango sute bakokufela kuna. Mes frères et sœurs nazo pesa biso nazo rappeler biso message nzamba pesa kinga na rappeler ngo ka muke na sali parenthèse toyeba yango ke biso nyoso tozonga te ngate muna lobi yango nazo yebisa bino eza maloba ya lobaki car oyo nyoso lobaka na kati na biso eza molimo tata eza molimo nzambe. C'est de la part du Seigneur que les hommes ont parlé. C'est poussé par l'esprit. Poussé par l'esprit de notre Père que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Ce que vous avez molimo ya tata, to bandoloba langage moko. To bandolongo koloba makambo tozoloba. Oya lobaki tozo mona yango pezo salama. Ça s'accomplit. Alobaki misusu ba ozonga te. Barotika la ba esclave misusu kutu bakokufa. Donc ezoka musanga te so nazomona batu mususu bazokanga motema batu mususu balingi ata koyoka likambo te soko lobi bazomona ndire ozokosa bazomona ndire se vanter. Mais frères et sœurs ngai na période moko tellement makambo mabele kana na Congo na yeba nzambe te na koma wanga na Congo so batuni ngo sa congolaise na bino je suis pas congolaise. Non, rien à voir. Tala malédiction owanga na lipamboli na yo lelo na ye koyeba nani nazali ya ona lingi bande kwa Sud Afrique basala buzoba wana te basala erreur wana te bakota soki basambela ka mokeli na biso bayebi bakota babondela batuna message yo tu baluka bayeba nani bazali pe na yebi ke mingi bayebi nani bazali bayebi place bauta. Ce sont des Congolais ya biso ya Brazzaville te nzamba lobi ya biso. Donc voilà, mes bien-aimés, message na yaki na on a pesi biso verset mususu oyo ko laksa biso makambo tata lobi Esaïe 18 na verset 1 au kititi na C 7 10 par là au kiti so kotika sophonie na Esaïe toza na ba prophétie belo papa pesi biso pona mboka na biso na kombo ya Nzambe Kongo nyonso tu et komama ezali biblique. Eza makambu ya saloba nga na inventé eloko te. Donc bandeko na biso ba sud-africain bayeba ke baza ba sud-africain te ngai nde naza bona bina obenga bango sud-africain pour messages à la claire banda jour wana na okisomo na obenga bango ba congolais baza ba congolais ba sud-africain te baza ba congolais. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur to kabola to pesa bango message to te ya bango eza pasi koyeba nani ozali na période moko likola makambo ekosala frappe oyo ekosala o nzamba kosala ekotombe tina Afrique du Sud. Donc bakozonga na Congo. Donc voilà tata za malamu alingi bana na eta ndenga zo sangisa biso to partager penza message oyo to pesa ngo na ba sud-africain to pesa ngo pe na bandeko na biso muso sa pona boyebi na biso poto eba toza banani ba sud-africain baza banani tata nzamba zwa lokumu soki vraiment lelo lobite ke azonga ya kozwa biso tozali na mokili na ye tozosala œuvre na ye oya pesi biso na kozonga koya kopesa ba message nosu papa pesi ngai na kendeki muke na bendani muke na zongi pona pesa ba message ya papa tika zwa lokumu apambola bino mi bien-aimé dans le Seigneur o bo s'abonner bozo ya na groupe na biso to vande belé to ka ba message ya papa tata pambola bino na ba partage na ba exhortation na ba commentaire a zwa lokumu na lingi bino mingi na kombo na Yesu Kristo. Au revoir.